merci à Kimbe. Le roi Sibino annonce aujourd'hui te recevoir encore pour la deuxième fois, Prince d'Angola, to Beta Masolo, parce que moi, silence et Koti, disque Zali, tout mon générique est bimim, tout mon IP que mouvement bien il paraît à Longwe, à qui peut hériter, mais on va le savoir. N'habitez pas qu'il y ait 3 jours, to ponini, to ebinante quoi. Mais on va le savoir, tout ça, et puis micro baladeur, batumsu soit boy, moto alega qui bosso, mais bandimi moto qui deuxième tour na rep héritier. On va le savoir, bisona bino, prince akenda sa nini, disque zandenge nini, et puis to beta pe masolo, manda monano, manda mboya, ya musique na biso pour musique na poto beta rasute. Mais bato baboya qui musique beta na poto banakim. Actualité za ngwana, to roloba. Dangola boni. Ouais, ça va. Ça va. Dernière fois, tout aux anneaux na feti, ya papi cadre prestation qui toque bat basepel makasi bat bandimete rolong la vocal la email mais biso moto vanda qui public bêtement beaucoup batona nyoso na to basepel qui na prestation na po bat banda s'attendre na ngote. Ouais, ça l'enga bien en plus bambote na bat Hollande biso bat monanga vraiment té na oyemba. Beaucoup de gens baibika qui presse un animateur mais au moins bao baibi musique timbre vocal nanga ça montre que mutoko yemba na ba obayebi et puis nazala pe chanteur na église nazala pe na orchestre belé mikende to ba ko interpréter ba biloko donc voilà et on monnaie qui na parlo la qui ka nengwana batu bandima été mais franchement quand la tête qui beaucoup sozo DVD wana ko bana poto batala nde mambongo les gars qui vraiment elle est bien merci sona batu wala qui elle est bien prince ex Togo confirmant moi qui na bateau baotala biso aussi ça dérange pas toujours moi vocal wana na bateau baotala biso suko bateau ba mona que effectivement que prince pour finalement ba merim baté ba kamwa marambo na loba ba papi ka bakiriku ba kamwa ipi maram na loba o longoli vocal ya Emile Elias o bato belé ba kokate me yo longoli yo moza témoin ndenge public e beta maboko bato ba otala image wana public e beta maboko makasi image ngo kalate ouais ezaka temba kinzembo Jojo botunelanga Jojo ngonda awaya kabolanga ina bande ko banga ina ba takali wala fora bi banzembo ne biso bato longo to yemba suste mais on to moi bilo wana ba vie na biso ba vie fikare ba vie belé o bazana bangona wengi wana banzembo esimba to beta ki on dit na beta pe vocal Nogolias engana yaki maison Meriem Tala chief mais yé mutu petit mata dans sa ma reconnaissant Nogolias na lo bango mettre fois bate belé ba sa ba témoignage ba tsoba dai Nogolias c'est Léo héritier flamme na robosa na bango ti bango ba tchanga courage pena ke courage qui a sans polémique encourager mutana ko betela muteza deux choses différentes courage ça qui est moza na parler muta bengio ya ko travailler ya ke siga bo kende siga bo zo mo jina bien sala boye émission kende boye ya ngwana moi façon ana dongwa chipena o beti crime ko kangi me flama boye ngokaka de yo mozo me mutu alingina sani mais la samba bena me aisoka na soka papa tika pardon changer ma solo oh aboité mais a pia au courage donc Nogolias kout na bosanate je me rappelle là na côté maison mère c'est le boya na matana bis na ngola Nogolias akangami kaka te petit famata donc je peux amatsanga petit mata na mata pe na monaka bango na grama c'est comme ah yes vas-y là na bika viena kitaka na Hollande bino na kin mais c'est le OP voilà quoi bango ma batona na tangi ba o penza bango wana vraiment ba o penza. Deuxième chose encore, tout ça on a parce que on a pesé actualité parce que au prestaki wana na katinabi Kevin ngai Shikito Mushashino venanga Shikito Mushashino merci na conseil na yo pour l'émission on a salaki na merveille merci na yo qui vraiment conseil et puis bateau nous so boteninga riga naza au milieu du village mikolo na comme na mamba vérité ça veut dire que ndето va na pense bona obetele ba vérité kita ya lui-même ya oyeba ko répondre ngai ngana rotuna o na mona kina o na yokaki c'est ça prince d'Angola obeti banzembo belé jour wana
mais avant de faire animation wakobeta nzembo moko to vandi na bato babité mais prince d'Angola ko vandi sa lignée oyo abetaka ba nzembo boy nzembo na habité sunga na bolu nga na banzembo kimboka mo boy bato ba telema plein kai wana nzembo na ngaki 20 bona mona ba flavor ba Davido bato wana to kiffe lelo donc koza jaloux te ba musique na bango so tali bieza ba makamu na bango mboka et mon mona bango na fête mariage maputa banini mo mebiso ape danger na mona ke kintweni wana foizala ale mambu mama kinu prince d'Angola kwandi champion ay olo yambule vai mambu madolare grevi futila kwandi mvandwe hey ya prince bakulu batisa lundi ambula ya gadi mono bakulu batisa na ibeta boro na yomo mona kiti diga batu mutalinga ko vande so azati je taka basengi bis 3 fois deza li solo na bana beta na kata nze mona obakinga na mona bakoko fumuki mbango mutatika nga nazo beta li solo nanga butuka kwa madango lava kitsasa mayombi mondi yenda minu kutanga nzonkanda bundi mani nzonkanda minu ndi yenda kabinda kwa kutoni na nsambo tala mambo lelele mama lelo mabwidi on obeta di solo na ngande na kuma maison mère ou ranson to kutana ne kuna mino bondi zola musique donc ça elo mona koti mo folk na makambo mo kintweni po ba jeune bo amona banzema ba mboka bongo netika sopa OK sopa na ngote même si mino ngenzimbo ani cartonné fort. Merci Nzembwana et ko cartonné misana ngai et baby Doshan à Londres. Je te salue là où tu es côté à Gladys Mabala Balara Bango côté à Bilemondo prêtre de votre prêtre Bilemondo 3 fois na Oscar KMB. Après wana tu kokota tozala muko msusuna Justine Matai tozala susuna Christelle Waku Abdallah na Freddy Akimbe. Tu vas la place mon bonne répétition, oui, on va en parler. Tu vas la répétition à brigade. Brigade a aussi sa test na bakri Oyo Prince d'Angola à Longoliango Lora bébé batum suba ko kate brigade a loba pesa devoir de domicile Oyo ko meka ko beta yango ko kion a habiter soko sana ni mais yo Longola ki ba vocal banini bakri wana. Cri à brigade. Oui là. Ah. C'est pas devoir de Akimbe Nakosi. Mais c'est un devoir, bah oui, c'est un truc où il marche, où il kanga, mais il est impossible. Il est derrière ça là qui a un travail qui ne peut pas au sala. Et il y a un mouvement où Ronaldinho a ça là, Zidane peut soit travailler au sala, Messi peut soit travailler. Donc ça, mais ngana mutu na chubaka. Il ngelo ka batali so lingi clean ya mutu nyonso o yo monika chuba fort. So yelinga na opalo là. Mais tribunal ils ont un danger mais ils ont kokonda mara wala glace fumudi ko so animateur moi saliam bat ba ba test na ba wengana so ka taba beti sous sol c'est comme kana batika ba devoir yangwana mais rien n'empêche ça c'est un grand animateur atika devoir mais ngaso na beti na ba rep na beta sous sol na boaki cria roi David mutalikolo c'est Léo mutalikolo brigade na yesu ngamosu na michubi donc ils ont Willow branza ngia mama gonze Willow branza ngozama benga betinte kidiganjo amuzumbu seleman zombi wane anango wenga nako beta yo mabe alenge mama kanalinga kabongo teo wale misenge mame yango batu basela. Merci à toi d'Angola mais malheureusement la prestation ne soit prestée wana to betela ki maboko mais malheureusement mouvement ne kufi mouvement la ezali susté ndé na zebi sabino boye Prince d'Angola est bel et bien na kati ya orchestre c'est na sisolo baté d'Angola et bel et bien na renaissance il y a Obazo benga mikolo et Wité Watanabe Prince d'Angola a bombé mouvement
akomi pas héritier d'Angola en tout cas et plutôt pas héritier Watanabe. Mais félicitations en tout cas au sali choix bien. Merci beaucoup. Mais idée ya kokende kokota et pas wata. Koko continuer comme mouvement non papa parce que oza déjà président, okoma président, obimisa générique, oza na banzembo, linka obwaka suna ba vata en place moko. Sarkozy azongi professeur, so azongi le musani. Non, boss life c'est un gars déjà na lobango bandakala. Bato amona ke mabe, bato aloba nyonso pona wata boy. Mais moi j'aime bien parce que c'est un gars, si vous avez un problème, il vous parle même si alobango ndenga mabe ou comment, mais au moins il te dit ce qu'il ressent dans instant, il te dit ce qu'il pense, quitte à toi maintenant de savoir s'il faut s'excuser ou s'il faut discuter ou soit nanayo, mais c'est un gars bien. À Longwa, des gens attendent à Longwa, ceux qui vont dire mon angana bois quand même na balle perdue. Côté t'es na balle perdue oyanga, na quoi t'as perdu? T'es on a fait ça pour $300 na porté un babu tcha carburant et puis bah autant maram no bas solo bas siéger bas sur la banque. Oui babu a image ça va payer ça $300. T'es va payer ça ngate ba doit bambanga mbongo. Oh. Héritier m'a bien bon, tu vois. Wata sola bien, Wata sola est bien. Wata parmi les jeunes vraiment, c'est un gars qui est bien. Donc les autres ont une mission pour n'importe quoi Congolais ba le baga. Moni ndenga combien rien kunezati. Na pena ata ba Congolais na ba lobo moni nde pa kumba ba banda kala no za ki wa pipo okende kokutana na wata potango longwa ki wanda okutana sona bangote. Oh biso kutanaka. Biso kutanaka mais juste que sur longwe okekutana na bango bisika na biso za wata soldat donc makambo mbotika mwana bato banesi koyo botika nga kutu pona nga héritier des fois zo kutu nde bato ba beta déjà ye uta na tension sta formé bato alaksa ma be place e bandela yango au prince ma be oui ma be zo bandela parce que yo zo appuyer azo ba mission bato antata yo zuba mission bato yo zo krina ndenge héritier azuba mission Adolphe Dominguez azuba ba mouvement ya bato belé ba violana ba PV na bino net tata ve moi lo baraté ve Dominguez mais héritier piqué bato ba piqué ba mission so bazaki na maison mère parce que wata comment encourager ouais on a bo wata pena to kolele dante yo jeune pena uti maison mère wata longo chaka esprit mabi moi ben micro ata wata zui bango pe bazwaka akasata kuti pona bongo te le seul chanteur a umelina wera mingi ezae ba Jésus ba kenda ba Jackie ba babi ba vieux Serge ba te belé ba kenda muta umeli koleka ya zate quand même malgré c'est un grand homme dans un petit corps ba toi landaka mukena été aza mutu pena soka za kiso héritier za kambinga c'est que mbela kombe na mbinga pena koleka pour umeli na wengana depuis 2000 quand même kaka siko biso ba fabricage ba brigade ba robino kaka siko bon muta umeli ne wane ko minini siko tant héritier umeli wana sakutu bato ba beta pour démarrer makambala moko biso bana wera mamna biso fo simba le roi bato ba beta le roi de la forêt doit être fier de ses enfants parce qu'azo bimisa ba fruit ya bien so tali leona kin bato tout ba briller za bato ba uta na maison mère et soka zalaka te yebisanga soki na fingi ba orchestre bato mususu ti mais yebisanga soki maison mère zati lelombe bato obina ya mado mbele bazo bina nzeta mino mbele bato bazo bina kitambala mama mwino na nini mukongongolo est-ce que mbele lelo bato bazo bina ya brigade nini est-ce que mbeleza Mexico moni bano langa mama le kirumbo ekangi kin zo mo tekeza ka bato ga ya wenge et ça bien. Là, je pense à Gaylor Molopé, je te salue là où tu es. Mon vieux Timba Liziba vient en Italie, on a pu se mettre place aux arts grâce à Biza Moutounanga et puis on a Mimi Kija sœur nanga ya kati Mimi Kija monté ma Jean-Claude Tingi na Bundes côté ba picho pacha sota likonko na Norvège et puis Ariette Ngimbi, je te salue. Et puis ta soeur Jeanne Ngoma, merci beaucoup. Na Londres, na PC Mbote. Mais c'est quoi question qui bateau bozo zoana. Bozo mo anteke bateau na PC ba Kemba.
oh ozo bata ba tendeni ozo erezali naza pas héritier te bonga s'il faut inte kokozana héritier c'est pas que non que comme misia wata et ça que tout ça la ndenge ba tout ba sala mais babilo wana ko sangana na ba esprit na biso ba o ça va pas marcher to botimbela je voilà na ba façon moko boye ba façon mo yango na ngana loba bino bolobi ngokutu wenge bongo siko biso na biso to sala bonte mais beaucoup maralo ba basam chitu les sept patrons bazala rapé sera ba ve là apikasit ekenda bo monte fe quadratique la ka ole ma kekenda beza ka bongo bo sangana ko sangana na ngo bien omono seke ko sangana na ngo bien ole 4 ole 7 patron ole winini oyo ezala na ngo bien mais suka na besprit na biso skone tinga to uti maison mère ngana wata skone otabu wata agangela nga devant mi sena olingana la ça et watangana utano wenge to kemba na ozo comprendre biloko wana tant qu'il y a ça dans nos têtes soit tous pas en Europe franchement soit tous européens ngana beta na héritier qui net US batumo ba longue pas Chris Brown mi balé ba sali makamna ezara na ngome awaka na Congo so ok place au monde ngé sopi asuki oye mta fula asuki tala ninga mais na poto ya ngo mona na été congolais siko biso beto koma ko landa lire wana po carrière ezala kaka po soko o sali ndenge ba congolais ba linga ndule na bango ezalela te ba o perdre pe batu donc menga s'il faut que o wata prince faut boire que au monde na saki pagaille na nukuna na nini na rep na abongo siko batu bakende kuna belo monte ki ngale na komi zema ka mutso batu bayebi ke maréchal ya kuku ngwendo me kuiza mambo me banda na no beteleka tour on a eu un voyage na ye le bien que était à Gogan après voilà. Merci Laurent après ba ki que j'ai la bata kana peut-être au quota pour Brenda Tangi bon bazan besoin quota na kuna bazan en ba mais ngas ko pom na question ngo na olinga na loba e ki manga isona na loba yo lobi obi bozwara zwara nan bano bozwa wana bon pesi batimbela musique batimba pe kaka ndeti bino botimba tango travailler na bango wana siko le bezane ni po bon pe ba longwat monte bonga net yozu ba petit na wana o banda na bon bana na temps senge le rota wengeti ngolo ba la kiseke yo katanga nyoro mayo zala Simon Bidi ebi makambo makamna oloba Junior Kosa makamna oloba Junior Kosa mon ami je te salue kota ba Era Ramses na Paulin Bwanga na Jenny Le mat en anglais Jenny Le matatu aquarium cela veut dire que na lobara nzoto no eza alokola yo kango bon eza na ko timbela mais o timba o ya biso na ya bana mai wana ba masa wana ba vie wana na ba petit muso bazana et yande moti moninga na uti na héritier na maison mère donc to kende poto sala makambo et simba bon je sais pas que simba te ça peut aussi simba mais c'est l'un de nous va se faire ridiculiser na bato Congo monte soki ce générique les longa na ke pa na beti na wata générique kangi soki princesse à la raté mbema plein ce pena ke kuna je ne ba rumbe kangi biso c'est six monia pense nga aussi la heureusement album wa congolais c'est comme ça donc quand on voit les Congo quand on voit Motema Mabe c'est ça les Congo on voit jalousie on voit kindoki on voit kotonga bato donc tellement to mesana na biso makambo ngo oyo ba petwana ba ozwa ba mona ke place bazalaki basalaki te yango parfois balingi ba ya pawata okozala pe ozayi pas vie Adolphe oyemba nini ozayi pas vie Quadro oyemba nini obima na ote parfois ok place mo moni ki renaissance mo rezo salama ezeki pasika et Laetitia Lola oyamba nguti oyana obeta na oyo pozala na wana donc na ndinga mabeti nga pena pona nga azwa pena ba soda de ba mbia kapo wakende mbala mo poza sunata ya ba tindika eti mbala moko kam brr ye falika wata pena falika monte biso tout au sepela yo sepela yozo appuyer muta leka mais antata yo mozo leka te yoko pourquoi me prier tenga mona leka na va ya leka yo ka papa to sala mona mukili jour na jour to bota ma jour na jour ba chance pe que sénité donc soki lelo wataleki ezaka congolais mutaleki ezaka pote nanga mutaleki ezaka kaka bien kaka mutana oyembaka na lingala histoire pe ko changer te banda obeta na maison mère donc bonne chance na wana na part nanga bonne chance na part na yo là je pense à
Jimmy Lopez na Maroc, je te salue là où tu es. Anderson Botou le Moutounanga Akati. Et puis sans oublier Meda Mukendi Sola Nanga est bien. Na Maroc. Partout on est là-bas. Nga kenda kuna fort bana mateko biso kuna toliaka na mateko bino mo bokomi déjà emani. Mateko toujours nzamba osunga. Na Maroc on rappelé nga chouchou carte limitée. Yé asola pas en pambate quoi bima pas en pambate soit bimi c'est qu'il y a un problème quoi. Donc après c'est d'Angola le problème sur les anines départ il y a héritier Watanabe et Jules Chouchou départ il y a Nani J'aime Rose a poussé ba raison na eto zaki na eto soli na e a poussé ba raison au Chouchou ba question monsieur je senga kaka lobby le kon ozalana ADT à Kimpoi isa ba question où isa yi. Mais moi j'ai qui mo ezalaki wana noko répéta qui a commis 3 jours à yemba invité poto nani Diego alobi na e na micro na ngaso longwa na ye asare loko te bon ba kemba ya kenda ba poto noko mo ba choc na ba nini a préféré équiper à ça la chemin na e aza jana studio tant que azaki confrère na yo ya musique posaki na mouvement moko na habité bo olobanini entre binomi balema moi à dire un peu conseil na ndegondenga longue. Ben attends, déjà Jemereux c'est un grand garçon, c'est un grand chanteur à banda carrière. Collègue na yo boulot. Voilà, Abima de Aliboso nanga conseil je na PCA je préfère lui appeler au téléphone pas lui dire comme ça ce qui Diego Finga qui a kende na sala et le côté bon pour ya kembra na kin ko vana kin eza o kemba ta biso vanda ka wati nga batu basela batu biso pe ba o ba campagne lelo ngana na bon yo basela o campagne yo oba campagne basela alimbisaka Dieu mais il y a travail na okolanda ba distraction te yo ebi wenge bien mutum so yo lo ba po baninge mo boto ebi wenge bien moi pe Diego pe moi pe na bomé ate mutu so ya pale mais yekutu donc j'aime asa musane atika nika kolanda bavie quadra bavie beli bavie ntoni tala ko finga bafinga mana internet mais ka batongo bafinga bango babeta musique na bango babina ngo susu ngala vana batu na bapoto wana mona mutu wana ke azo finga pena wera mais emo mona wera ina poto ba otambola pe yepe azaki na restaurant posa kuna ke funde te ba vie ntoni nga na longwa ka motalika ya makamba batu donc j'aime ça la boulot nao kolana no bato ba olobati wa grand garçon moi je suis là soza besoin nanga numéro nanga Bruxelles wana ngo numéro nanga ya Luanda wana ngo numéro nanga ya Kin wana ngo bamboko na okenda donc babi okenda supoto tamba refla ouais nga pena ba refula nga ye zo pesa le numéro à Bruxelles na Belgique nazo bunda kaka para belge onde ba refule boye azo bunda kaka loka so visa. Merci à toi. Tala dege Congolais zaka mutema besiko ba refoule nga po oyo kelengi ya nini. Nakenda wenge 4 fois. Nakenda poto na wenge 4 fois. Nake na ba voyage na part na nga mo en tant que parent belge bana de ba chic mon néerlandais. Nakenda 9 fois donc nake poto déjà donc 13 fois. Année pour tu poto. Année bandika siko bana longana naketa. Ton avril. Ils avaient course, nana makambonga na osala na uti Turquie na uti omoni poto frina kabiso un vrai artiste le ndemien et ça la te poto sala kabiso mais frenaka et après cimetière te et frenaka na sens que omote mise soke umelaka na mikili et dimna moi nini comprendre et puis na mikili roza na l'art poto peut changer poto la sunde za ya kalate ke baya ba beti mo chez basai mo système aux $1,000 €500 boye poto kema baya pena ba timbela ba chéri ba timbela ba déception ba zozo belé pa ba musicien pa ba ya pe ba petit pe ba soigner ba sanyo kama do poto la sunde ya la rate ke okay o muto bwaka muta pe $1,000 donc na préféré na vanda na saba makamu na ngana nde no kenanga mo Luanda mo Côte d'Ivoire nde na to sanze mbona déplique na Côte d'Ivoire to sa chana ngato mbe jini lema tu es enregistré na biso ti ingénieur na ngozo ngo bason bongonde to tourner donc voilà donc ming to beta masolo ndule po bato bayebeli biso vraiment na ndule mais
Congolais, tout ça, tout changer moi. Tout ça, moi, façon, moi, bien. Yako zala entre biso. Tout ça, na moi, comme comment on ça, c'est des Congolais, pas un bizalé, na biso, mo boy. Ok, merci à toi, Prince d'Angola. On va citer. Là, je pense à. Ouais, Tozali. Là, je pense à Vodjo Mosengo na Lyon, petit frère propre, je te salue là où tu es. Et puis, sans oublier Papi Jem. Papi Jem, les plafonds de Genève. Papi James, les plafonds de Genève. Moutonanga na pession bote place aux arts. Et puis, sans oublier Freddy à Kimbe. Avant de côté Maramnayo, parce que tu as cité Nango, et puis que musique est bête à soutenir poto. Bon, on va te informer, mais on a bien un combattant. Yo mo zaki combattant, mais lelo oyo parmi ba combattants oyo ba salaki musique et bêta te ba bazaki vraiment na moi les plénières nani c'est qui encore le nom Rex Kazadi aza a na Congo tu éviter na éviter ba musicien siko moto yo alinga ki tebo bêta to moni mama chala mona lekina TV manda chantant ndaki lobby c'est le lobby tozaki ne alobi alobaki na micro te malobaki on a privé maramba loba na privé pour nangeza moi motuya mais étant que c'est le alobaki boy ba musicien te bike bato ba boya biso to beta moko na bango aza parmi ya bato ba banda ana kini pourquoi pas biso ba musicien to bengani to sangani to vandisa to tuna ayo ko sala nini ayo ko zong c'est la biso relais entre biso no kuna to ayo ko landa marambo ya pouvoir aza pe parnay que lelo ceux qui bozo betate eza pona bango kaka congolais nde yo moto loba congolais rando ki amninga ne congolais. Ben franchement, je sais pas si je suis mieux placé pour répondre à ce genre de questions. J'ai une famille d'abord en Europe et j'ai une famille ici. Pour qu'on soit bien, je préfère ne pas répondre juste pour protéger mes fils et ma famille. Nabi kini bien, nabi poto bien. Nabi poto bien, nabi kini bien. Na poto tout moi bien. Mais ndé na komo zala a trop. On a posé une question ma bête. Non. Moi, je préfère pas répondre. Parce que s'il faut répondre, je dirais la vérité. Parce que j'aime bien dire la vérité. Mais ma kamba politique, keba ocha mutu. Na sima mutu. Ebite na vande na sima mutu. Bino bo moni longi na ye. Talarara. Bon, je sais pas moi. Parce que nous tous, tunde te vana na poto, tu que combattant tout. Devise na bango ezalaka Kabila dégage. C'est ça, tina banzela na bakwiki na magdo partout. Mais tant voyez awa kazo tambola na ba osalelo te mena ngai na ke koloba. Lundi ambula wana pena jamais na loba. Jakoko Embadi etalegate. Embadi. Merci, on va chiter, mais avant de chiter, tous les lots à Watoyo, quand on a place à tournage, au PCB encore une fois priorité à ça la sur émission, mais disque comme une tonini parce que ils ont déjà Nzembo Mbeli Mutu, Wazarana à Londres, voilà. Nzembo wana bato ba découvrir ka degré na otato la. Non beta na mbele ke la mukaka me na banenge mo boye tala donze mo ngaye elengenzo toi bébé elengenzo toi Jenny nanga lokola musunya kondoko azana bagu ebele tuna ba ebalia kanyau kote mususu lokola musunya soso musunya ntaba musunya meme musunya balevre na yo mama ngana mesana nanga kwa embrasser vimba lokola mbalambo ma centre-ville nde sous sa plaisir na lela yo Jenny nanga na lova yo Jenny na lela yo kwite zododo kutu bien depuis ka yesi ona kachone ko kita Jenny le mayebi sanga le mayebi sanga sokyo bononga na matakananga kuna tongo midi pokwa te potestere o ba testela ka courant yango balingi ba tester bolingo yangano bakokoka te mais soki basangisi pondo na madesu babenga kango nini chaka madesu
ceux qui basangisi mosi na mobali babengaka bango banani bachaka love doto paloli mo eloko wana bazela featuring wana ezoyanga na deplique titre nzembo ezake rêve moi tu me manques toyembeli Johnny Lema oyo tosisa clip lelo na ye moko misapi soin brad ndela donc image ya nzambe donc tala kaka bazela tous les tika kaka na nzembo moko mpona badédicace nzembo moko kaka etikali nakende mpe Luanda na fin du mois biso si tobimi bino boza ya palenti aka na kobwaka ata 20 fois naoke mpe Luanda na fin du mois donc nakebetaka bandole touti uta Côte d'Ivoire nauti mpe vite fait Tanzanie Rajabu Mwami le grand prêtre merci mon vieux moi soirée kaka esalenga moi bien fin du mois naoke Luanda bana Luanda bozelanga toavir kaba meu dish oyanga o nga nazalaki na ye ndenge akomona boya koyebake petia sololi nde ngai siko ngana Rajabu nanga paza douani aza siko na poto ero tobenganaki ya yo lobi nani nayebi te wana ya yo ti oya ngai yanga mpo ngai yanga nayebi te Rajabu nini aleki oya ngai ye et pour Rajabu na onanga masoni aza moto ya $100 yanga siko nayebi so kaka Rajabu nanga douani ayebi tala kaka moto akabeliseli o 10 000 le même soirée Sam Chito 10 000 venanga lofombo 10 000 bakende 4 personnes 10 shaba liboki boye totika na biso kaka totika kaka po totika kaka masolo oya yo oya nga mpe ya ngai. Merci Donde Nandolo bana prince eza dégaté eza ke ya na mutu na nga pe na mutu na ngai Rajabu douane ya ngai fin mission et puis Rajabu nabi ko zotala ngai prince sepela nga na lobby déjà na lobby déjà na Rajabu douane na zotala ngai siko za na Belgique à Côte d'Ivoire France a osala mama kamuka miki et puis tanga ya tanga kitara matadi mbala manger bebara quoi sepeli tala mtambongo muningano te basela tembete me misala nde loba pona na minute oyo eza na ndo bwaka chibilwengo bato bamonaka wana sunani na bando bwaka betuka ngamba kala wana sunani na bando bwaka vie na nga boso kito panda shala kala prince pe bato no bwaka siko na yebisa yo mikolo yo André Eliseu Chichi first class Eliseu Chichi André Eliseo Chichi first class libange kiparate yebela ko boka na ndenge na opo ko yape na ndenge na koti makamba oka ngape la bandi yango deuxième apesi bato $25,000 te apesi bato na oba bato pona baze belé mais ya mutu moko $25,000 po boyembele nzembo moko ya 6 minutes mais bobwaki libanga moko a déficit sous $15,000 na casino balé umbongo nyos 40,000 po yembela mutu bomeli elar via lingo pianga ba papier ngana zo charge ko senga ba mbongo wana mena bisi vie swenga na kesenga nyongo wana no bima mwana mabe tikela bango balia peti na zwa mbongo wana sombela ngo lupango okozwa ngo pona na mikanda nyos to sala ngabi vena okokate pouvoir ya muke. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Il y a Luanda, Portugal, Brésil. Ngai na ifse nga pouvoir ya muke. Soki ka na zakata na mutu mobo o ngai André. Maître avocat musana bango. Teza makamusiko nga na obima mwana mabende André Eliseu Chichi. Tokanga la sena. Eliseu Chichi nazo bandela kombo oyo. Bo défier $15,000 na casino balebi nongo. Apesi 25 balles pour nzembo bomeli elisusu vina ngazolela nanga yembela ya lobi petit ko yembela ngaiti ko yembela ngaiti zwa o na pesi yo ko bwaka nga petit mena ko bwaka ovi ngana ko bwaka o via bina bwaka te bobai bateke ngana eto yebani me vinga na bwaka o Eliseu Chichi André first class mtalekio na mnicho ati ba ososola 5 ans plus tard. Merci beaucoup. Venons affirmer ma toute on appelle sur région de Mamboy, Bissanga, son ebisi prince, Baro Kabona, la Montouana, mais pas Kabonate, Mona Lobezate, Ona O Pezo Kokalate. Yango na lobi boy Mambo Salanga, et Osanga Motema Passi. Olobi papa,
Merci. Balobi, monsieur héritier. Mais aussi, ça n'a. Youth. Quand on a bu mon loba na yo bon monsieur héritier na robo ya pete héritier aza moto asala pe belé na betele maboko te héritier na Zénith 2001 j'étais en Angola babi nga ko tape okenda pe mai pa bon esimbi te na tiki kaka to si ça mama disque c'est que zande prince pas qui sinjora susu et pas brigade mais bana besoin pas brigade Congolais vi va théâtre na vino ndeza si ça va théâtre na bien ngala poser ka ba question artiste kaka ngala ndo komisa kaka c'est un grand artiste Mikolo aina et bien le Mikolo no ba Mikolo demande pas ma pipo Mikolo brigade oloba kito na esika yango bati o pembenyo loba lisusu papa ten ayimbi ntemba velo amboti oh ils ont nzembo zana banda kala yo kyonga sika pa brigade mutuma lobi kuna mais so na bika na yo kakune ko maso problème on a rasongi soni babi kolanda kitoko na eta bela na te wana bakri na ngana boka kutu kala bakri na boka kala seke bazokosa biso na mbongo ngabe na leki yo na mpiaka bobanga mandefu na yete alenga kanga kolanda yengambe na yete alenga kanga komona pe kitoko na yete abela katro na bwaka ngo kala donc so bango bakumu bwaka ngo nga kutu makambo botikela nga ngana kuna posa makambo ba bri omoninga nazaka le dernier bato nyonso baleki président nga Shikito pa s'il vous plaît président Shikito soko zwanga président nga pe nia wa rouge na Angola mais pour na peu pas information radio ko la zone ça orchestre ya kotsela nga demande vraiment pe ça vira ja numéro na ngai merci, ambiance. Mais on arrive à la fin du disque. Titre reçu déjà. Titre est à preuve à l'appui. Voilà. Titre album, on est preuve à l'appui. Album aura 6 titres bientôt. Donc là, j'ai déjà tout fini. Il me reste juste une chanson. Il faut clôturer. Une chanson qu'il faut clôturer pour ma banga et tout. On a déjà 3 clips. On a équipe na Côte d'Ivoire. Na sali penda mbo place na uti na Tanzania na okepe solanda ko sa clip moko mususu yango yokuta biso na Brad Ndila to aussi salelo donc nzembo tikaka moko pona wa dédicace preuve à la poésie eza na 6 titres moi de rumba moko tembele ale mokolo moko Jenny le aquarium mboka incontestable quoi après voilà quoi na pesi ba mbote na bana nyonso mikili ba Hollande ngai Etienne Kimbokusu mutoko distribuer disque kalatozo zo boulot tout na vide na beti mo va ko ba clip tellement moi biso koto yebika ba bilo mususu ko ya trace fona ba ki ça pour moi système obika Jérémy Samakuta tunanga pe prince d'Angola yeyo Jérémy Samakuta misananga na state ya yango wana ko Eric Lapape pe na state GIP ba kolo state mo ba mbote kaka webino batunot donc disque nanga presque vraiment à la fin donc pour tout ce qui veut me contacter, il y a mon numéro et même vous l'avez. Donc, au Bengi Kaka, voilà quoi. Tous les fanatiques à Prince d'Angola, je suis là, tout ce qui se passe, loba, des embrouilles. Oh, besoin de informations à source, ce qui est à source, c'est ce qu'on a morongaye. Ngasi gonan. Pour comment rabat mi, moi je na source aux informations à source. Parce que source ça yo l'équipe vérité que le koyebanga, hein, et anga morongaye quoi, les maréchal Kokongwendo qui vous parlent. Bambote ya trona babinemi na ngayot ya mundeka aussi sotala bolingo finga mais mbote na ko finga no peso bozo sala e peso sale mtema pasi ngakutinde kutuko bo sala ka tout ce qui ne me tue pas me rend encore plus fort maréchal Kokongwendo l'Undertaker voilà quoi. Hola oyo ekokante Frédéric Kimbe merci là c'était Prince d'Angola mais question moi bon ça va to zongata na bien c'est où rayara no na Congo te n'Angola kuna ndengo salengo bandosani mabaya Congola linga boy fana lo bana nanda on bimsa zelu na océan. Merci.
on arrive à la fin de cette émission. Merci à toi, Freddy. Prince. Ceux qui qui n'ont pas raté. Aleka na bande l'école, dans sa musique, dans sa breveté na mécanique auto, na kepoto na jumo ba cours na Académie Royale de Beaux-Arts, ouais Bruxelles, pena moi 6 mois nini, na brevet à mérite, on a dans maramba peinture, décoration, au copé sa plan pour décorer ndako, au portrait de ba desumuna na la samba ba dessiner les vieux toni, ngam na sala biloko wana. Donc à part nous les bagages ça là un grand coiffeur footballeur na bita balle fort nana moi ba salon na mike na kata moi suki moi di gable te que la ngape moi jean na debriaga na bandengo na place na vanda na pote moi 1000 euros vandi ti aussi là moi ba le sote kata ngube za te mais ya koza na $100 osompe farine pa mana oil mer moi mo lambelo mikate na ko bien wewa pamba osombi ka wewa. Merci beaucoup à toi, Dangola. On arrive à la fin. Merci à Freddy. Merci à... Merci à Gypsy Lakatalea. Merci à Christelle Wakou Abdallah. Merci à De la Nation, L'Homme Invisible, Papi Games, Sugi Natalio Aate, Natalio Boé, mais la préférée Natalio Nakatikati. Pour Nabi Place Tangoumona en tête au Chakambo Manakatikati. Merci à Pichumangaya na Kinshasa. Tozanaye, merci na bandego nyonso. Ba sepela na Kleboa, ba ope ba balingara biso te ba ope ba rotala biso mbala ya liboso. Na pesi bino mbote Freddy Akimbe Presse d'Angola. Tosi sanayoti. Ba olia. Ba omela. Ba osepela. Na simanango ba remercier Nzambe. Talandenge bali mutu angando abosala mukile bazulu fotika na bango. Prince d'Angola totalisa mokili vers Kasangulu. Tolika.